Bien, merci beaucoup na balandi bana EHP Media. EHP Media ya Papa Osé Amani, EHP Media ya Mama GH, EHP Media ya bana nzambe nyonso oyo ba mesana kolanda EHP Media na pesimbote lisusu na mon papa d'Alliance Mbambu na Paris na bosanité Mama Elisa na Paris na bosanité Elena Tanda na Paris na bos pesio mbote sikoleki na kozwama awa le tozali toujours et pas il y a prophète Israël parfois Israël bonjour nayo bonjour papa journaliste kola pambola yo makasi bonne santé eza bien par la grâce de Dieu quel que soit les confinements biso eza bien pour tous en la présence ensemble. Merci beaucoup mingi ya kolobezalité avant to continuer to banda to pesa losambo epa ya papa. Merci mutunyo sazolanda biso a dans la contact na biso ensemble à croire que nzamba salaka. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, la Bible nous dit, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La Bible nous dit encore, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, car il est écrit, tu es derrière, Ozana Sima ya maloba ba serviteur na yo, po oko kisayango Zambe. Na Israël, na yebike na moment au Père, mutu nyonso azo kabiso, mutu nyonso azo lande mission oyo, tika ciel ezala ouvert. Na sengi ministère ba ange, batamu se mission o na mtendenge tambolama. Mutu nyonso lande mission oyo azwa guérison par un miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bénis cette émission. Je bénis ce temps entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus que nous disons Amen. Amen, amen. Merci beaucoup na bandeko nyonso o batolanda biso. Toza toujours na Kinshasa, toza toujours na compte ya confinement zo kanga biso awa minga kolobesa ite na biso. Toza so confiné par le Jésus-Christ Nazareth. Merci beaucoup prophète Israël. Les lostigeni o memeli ba ensemble. Le lot tozo parler les faux miracles et les vrais miracles. Pourquoi tu m'as dit les faux miracles et les vrais miracles? Parce que banana nzambe bazoe bate, pasteur ni prophète ni na sala vrai miracle, prophète ni na sala faux miracle, pasteur ni na sala faux miracle, na sala vrai miracle. Bible noir sur blanc, Bible explique biso comment vrai miracle ça maka, comment les faux miracles pe et salama na kati ya mokili oyo. Merci beaucoup. Tokoye ba faux miracle na vrai miracle. Par rapport mais toyebi biso peuple de Dieu to lingara kokende sika mingi miracle salamaka. Te papa journée faut te ba faux miracle. Bana base belé lo ba luka bana. Bana mususu mo ba cha ba mabumweza bana mo mikolo si ba koma tata mikolo na monde des ténèbres ba koti na libumu ya zo ke no bota mwana ya ka sa boti bébé nzoka boti mukolo pe azo mele libela zo benda mama na obela testament. Pona nini azali mwana te tata mukolo. Ozo comprendre na buto comme derrière tata. C'est-à-dire mwana ya solo ou te pa nzambe pe azalaka. Mwana solo pe nazala c'est Dieu qui donne les enfants. Nzambe mtape sakabana bibelobi selon Deutéronome 28 bana bazali pamboli de la part du Seigneur mais le to ba faux miracle ozo mona ke ba pasteur ba simbi magie ba prophète ba simbi magie ba o ba sali la diabolo ba ozo bana ba monde tene ba ko tabu mama ya mo bana le ba ko ma kuluna bana le ba ko ma ba criminel bana ko ma ba assassin bana le ba ko ma ba chien ba bana mo ya mai bana monde ténèbres pourquoi ba bana mai bazala c'est ça bana mo ba ultimo monde ténèbres na ça soana. Merci beaucoup prophète Siko et tout le basco ba nyoso o bata ba kuluna amama ba kena ba luka bango e pa ba faux prophète. Le problème mes amis papa journaliste bana mususu ba kuluna ce sont des esprits. Mais esprit et continue na bana mo ko ba uti na nzambe mais bana ba esprit. C'est toujours be la bana musomo na bana mo abotama maele kokate. Bana mususu mo maele koka me be acte do sala makamba o sala et la ça et voilà et la ça o za démon. C'est ça. O za mwana te. De temps va finir mo boy na Nigeria mwana mo ba muke akoma mukolo na buta to bebi sebilo nyo ndako ça dit quoi l'esprit wana ezali l'esprit ya mai et voilà abota maloko la mwana parce que Jésus en réalité Christ azali roi nzambe abota mina libuma Marie soka gina ki mukolo ba ngaba ndima ete mabota mloko la mwana mais ça de mukolo. Mais Jésus qui aloba qui ba faux prophète bakoya yango ezoko kisama. Et que ce professeur ezoko kisama faux prophète bazali ba vrai pasteur bazali. Ba vrai prophète, te ba Jésus Christ azali prophète solo. Oui, Jésus Christ est prophète ensemble. So non na boya Christ.
religion nyonso omona ke combattre Jésus-Christ pour moi Jésus-Christ est puissant. Ceux qui sont religieux va combattre Jésus-Christ est journaliste. Mbele Jésus-Christ est puissant ba combattre Jésus-Christ. Ba Bouddha ba Bounissaray, ba musulman ba Bounissaray, ba Kankar ba Bounissaray, ba ceux qui ba Rose quoi ba Bounissaray, ba religion tout, il y a mindé même ba noir ba combattre Christ parce que que Jésus-Christ a bêta toi je suis le chemin, la vérité et la vie. Moutou en maîtrisant le code de la résurrection, c'est Christ. Quand le code c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 20. Bah, le bien, Jésus qui est le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Il y a un moment dans la Bible, qui magicien, un prophète, un pasteur, mais un magicien. Acte des Apôtres, chapitre 8, le verset 9. Bah, il avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui s'est donné pour personnalité importante, exercer la magie et provoquant étonnement du peuple de Samarie et tout depuis les plus petits jusqu'à plus grands. Écoutez attentif et disant, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est lui. Tiens attentif et parce que il avait longtemps étonné par des actes magiques. Mais car il a cru que Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Simon des magiciens abandonné ko sala ba démonstration magie bana mikena mikolo pa wumelaki na biloko wana bana kondimela ye ba mona ke azali na puissance en nzambe nzoka ale na puissance ya nzambe te journaliste omoni lelo soki ba biso joueur betabale au betiba l'équipe gagné bako l'action nzambo organiser bino l'action ekeko bako l'action statique bako l'action mutu mais soki lelo prophétie ekokisami na vie na yo bako l'action kombo à Jésus-Christ c'est dit profession le witi na nzambe ça dit quoi ndeko wana pe o ba prophète même ba pasteur wana tango ba asali miracle mo be koki alobaka e witi pa nzambe journaliste ba miracle na bango ozo sentir exemple bible bi natif a enseigné bino yo moni ke mutu abimisa mutu ligorodo abimisa mutu mushelekete wala sa miracle ya nzambe te et relation entre délivrance un problème na mutu kopé entre délivrance ya mutu na ligorodo et en relation mote pe babiloko wana ezobima musée bima kotambola parce que loko kobima na nzoto ko c'est kufa musée za kotambola et ça ba délivrance mot démoniaque satanique c'est dit ça c'est pas la puissance de Dieu ça c'est une puissance des démons et en ce moment que babiloko wana esa matro ba bimisa mutu ba mabanga na nzoto ba délivrance ba miracle mususu ba bimisa ba mabanga aussi za masasa kindoki bible dit toute arme forgeront contre toi sera nul et sans effet tant babi sera nul et sans effet ngoba et ko sala yo ata et le côté mais comment ba bimisa bilo na nzoto babi misa mutu ba parler babi misa mutu ba soda babi misa mutu ba banga babi misa mutu ba ndika babi misa même babi misa mutu na nzoto babi ke non bilo ba no même ba kitala tala même ba parler ba ke plus loin pour la babi misa mutu siko babi misa mutu et là ça que délivrance te papa journée et là ça que non ça c'est le faux délivrance bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'auront crié à mon nom ils chasseront les démons kaka no tokobengane na kombo nani ya Jésus-Christ to mona ba église mususu mona mutazui tango solana ba démon est-ce que démon a une relation na yo solana ye okosoane pourquoi bible dit que bengana ye parce que lumière na ténèbre go sangana te au moins démon na nzota moi ça va pendant camé de désert papa journaliste alors plus de 3 heures du temps et ça m'a bé oh démon va comme Jésus qui se présente dans ma fin de place wana aki makende mo a supporter chaleur wana te so tout na kaeba question bon ba pourquoi ba ni mission ya diable les agents 10 babi les voleurs viennent pour dérober détruire et égorger so bino aucune question ba ni nakati bon ko ba net ni papa journaliste et ça na ba tebele ba ça ko kangama même l'étranger ba luka délivrance ya solo ya on a vu que non ba miracle msu ba ça ba savant minganga o meyi mutu na savant munganga bo ça délivrance solo ngole bilamba atrel ni bo pa ko le mafuta non c'est pas la délivrance papa journaliste et belé ba la posa miracle ba la posa problème ça problème cancer ça problème abotaraté ça problème ya connaissance na alors taban ba rêve moi mabe mais délivrance te pesa ma comment ya nem non ba Simon de magicien bazali o ba sala ba délivrance le couteau ba dimso pe ba lekine ba délivrance ba to ba capacité à pesa délivrance te
parce que ça na démon mo ba benga na Bible bana na yo benga na ba démon ba ici on te dit Paul te dit Jésus bo bi do banane ba beta ba tika mo mitakala vous savez papa journaliste il y a un moment que na moment autozali il y a des faux miracles et aussi des vrais miracles mudu so mo na croisade de la papa journaliste ba bondeli pona ye alobi na yo ki bien mais azara koka akena ndaku bo kikoka ezongi surtout dans les miracles nzambe abikisaka ndambo non nzambe so abikisa mutu mobimba Satan a la maladie à déplacer. Soit ils sont à gauche, à tienne à droite. Soit ils sont à droite, à tienne à gauche. Il y a une maladie parce que mission à diable les a coachés malade qu'on détruit corps. Mission à Jésus a dit que la maladie peut établir corps et monter comme un malade. C'est ça les deux missions différentes. Diable a Jésus a une mission d'augmenter. Merci beaucoup prophète. Et là loba. Ndeti exemple. Mutumoro quelconque. Asa ilaka, asa pasteur. Asa la miracle. Asaeli mutu délivrance miracle akei abongi alisima mikolo zongi keke suwa na ebite ekiko sala endengeni azako sala na ko loba akiko sala ngo baneti nde mondimi wana ako continuer ko zonga kuna oto akokima ba pasteur au moins ba sala ba miracle ba prophète ba pasteur ba prophète ba évangéliste ba apôtre na ba mususu ba magicien mususu ba sala miracle na ba to bo koko po continue ba délivrance c'est ça. Eh beaucoup de compte maladie délivrance maladie épileptique ba traitement na ba koko ici là non maladie épileptique c'est un démon voilà et ça démon na combo Jésus ndem tebikisaka parce que na kata ba koko nde to mona ke ba jia pétrole koti na kata ba koko to mona ke ba ji moboye et ya ba ni ba kokoti ekoti na kati ya ba je soko meli yango obiki te mo ba tika ba mafuta na ba mai mais eloko le bien déjà très capital muto sera découvrir te abikaki azonga na ndaka komi vadio engo ba ke pasteur na na numéro ba pasteur wana za numéro za ba mouchoir monte pasteur mo za mouchoir na Lubumbashi abeti mundimi boye mundima kwei mundimi protocole ça yera logo du mouchoir wana apupula ye mo be pasteur akwei onction avec onction yo to benga onction de onction force démoniaque na force démoniaque kaka parce que diable ye moko a divisé raté a se diviser ndengeni yeso mona satan benga na mulinga ne satan Nzambe nda bengana Satan, mulile bengana ka lumière bengana ka mulili. Jamais mulile bengana lumière. Comment tu koyeba faux délivrance? Faux délivrance bogoye bagaka na ba exercice nango. Exercice nango exemple babinde Actes des apôtres 8 verset 9. Au rite na verset 10 babi Simon de magicien ko soit conscient abongsi lapin. À cause à la wana papa journaliste Simon de magicien Roberton Batan libumbo pour abimiso elobo musuni abi musuni yango c'est faux délivrance musuni wana nyabo wa kindoke to bai makama kindoke muto alia fufu ndeti yo papa journaliste mwana alia fufu na soso alia yango soki c'est vendredi le to dimanche papa journaliste babimisie musuni abi yango kindoke balese ki yango vendredi eza lukuta parce que so lie musuni oli yango ekenda konika to za machine non pourquoi fufu so to lie comme kaka et comme kaka parce que machine mo esa na kete le bumna biswa c'est ça ba docteur ba biloko wana parce que wana ya domaine na ngate na domaine nga musala nzambe ya mo ke na biloko wana de journaliste e biloko lukuta au moins ndeti mto bimisa mutu biloko mutu na le bumubo ligorodo mutu bo bimisa museregete mutu bimisa boye moi mutu rouge mo ya museregete lotambwa non biloko lukuta papa journaliste c'est dit bana ensemble faut être prudent oh délivrance fait ça ma parfum oh va passer à bouger à pembe va bouger à rouge va bouger ce qui dit non c'est pas ça la délivrance le vrai délivrance c'est le nom de Jésus-Christ mais Christ a bigissio pour la libéra tant que Lazare a bimé na tombe a bit délivrer laisser aller babi fongola ye petit kay atambola moi ça va non tanga makila tanga simba que lamba Jésus résultat parce que sur place makile katanaki mais comment bango ba kotsa bokoko na kati ya délivrance ndeko moko aolanda biso sikoyo mutazo benga na place benga kombo Jésus to benga fumu kimbangu ndengeni ezamabe et fumu kimbangu so asani est-ce que kimbangu appelle ça la guérison c'est lui qui donne la guérison c'est Jésus-Christ mutu so benga nzamba to benga fumu Mahomet sana Mahomet ni appelle ça solution à musulman Mahomet appelle ça solution musulman Mahomet a prêché à Andima Christ et Mahomet miracle Mahomet ça les a comme Coran hein
Vous souvent benga nzamba ko benga brana fumu bana masani papa journaliste brana mazana quelque chose ko ça été à part Christ ba brana ba des serviteur ya Jésus Christ ya on a dit ça batebele ba okende na ba église ba osala bango ba délivrance à lokuta pe ba lingi ba moni magie et benda batu. C'est pas l'onction. Papa je dis pasteur dans la misala molili ya na prophète dans misala na apôtre ba tato moni plein église na ba nous soit uta ba cimetière. Ba ye ko participer les cultes na ye so culte sili ba ke ba bunga na ba re de biswana ta ba mati ba nous soit wa kolimo azonga ba tombo ba ke pasteur na ba tebele ana ba tebele te ana ba tebele te vrai délivrance za mutati ka misala mabe muta se repenti abongo la motema andi ma Christ comme Seigneur et Sauveur de vraie délivrance yangwana. Merci beaucoup prophète. Dès que la délivrance nous a lumière nous ce pasteur nous sommes couché na yo on a transmettre onction transmettre moi c'est aba so da posa moi so te linga ga normal de balinga yo linga na ndinga ya gi prophétie na ndenge. Merci beaucoup prophète eza na ndeko moko mwasi azotanga makila ezoka ukate elo ni ko lobana ye pour makila ni eka ukalelo eloko to ko lobana kaka bible lobi na biso Jérémie 33 verset 6 babi voici je donnerai la guérison. C'est-à-dire, il faut croire en Jésus-Christ. C'est un psaume 103. Psaume 103, verset 3. Voici, je suis l'Éternel qui guérit toutes les sortes de malades. Andi ma Christ qui est malade, ma kila ne sani ekokatana. Journaliste, ba tebele ba ke misa ba na problème de santé. Ba luka ba santé na bango ezo solution mais ezo maté. Ba miso ba problème de santé, papa a problème de santé na ye, maman pas a problème de santé, mais ba na pe ba na problème de santé. So ba ke na église, oh de place ba pesa bango guérison, ba ko sa bango, ba ko sa ba démon. Yeso mona de musuni, muta sanda musuni. Papa jeunesse. Ba tu peux la appeler clair. Hein? Délivrance à mutu. Ba mona ke non, mutu abike, oh, na kende na toilette, na sala boy, ligo bimi museta bimi ngate, ba chaki yango apage osufu bimisango. On les a délivrance à lukuta. Mais et dans la bande de Québec na poto ba pesi confiance trop na ba pasteur, na ba prophète mais ba zuila en solution té. Siko lo oni ko loba na bango tant que lelo bazo ko mona prophète Israël tant que bazo mona yo malobo zo loba ba ko pesa pe confiance. Ceux qui va sala qui va pesi bango confiance bazo solution té pas ces fondations ça bien té. Jésus a coûté na Pierre. Ayebi sié boy. Pierre boaka monyama na mai. Et Pierre a lobi na Jésus-Christ que banda na butu ti sikoyo na banda ko péché ti tongo etani na zui ata eloko te. Attendre kala na kangité mais Jésus-Christ a dit Pierre boy et vous va changer ta maille Jésus-Christ a le bin na été Pierre tu vas changer maïté et on a maille za mabe maille za problème té mais to ke ina guide ba osanga nde guide ba osanga coach vrai joueur à ma case pas ça l'espoir na terre face na coach bien ya moni Pierre azanga ikoton coach aye solution ye Jésus atali abisie bora monyama a tanga boaki à profondeur bambisi ba ye journaliste bambisi ba ye belé Pierre atali banda pêche pour vie à Pierre les gars pêcheur c'est ça les très pêcheur ane kaka mais bible obi nanga ke banda pêche na mta pêcha bongo tant a gagné bambisi wana atali yebo ya lobi ngana itoza différent za musika na za mutumabe Jésus lobi na yebo na za na mission vers na yo nzamba na mission vers na yo Pierre je vous ferai pêcheur d'hommes tant a dit si Pierre que na ko sala mo lobby ya batu il y a information là-bas batu problème na bango ezani baza na penser miracle ba yinko tanga bible té balingi pe Jésus-Christ té pour miracle il faut croire en Jésus-Christ c'est Christ qui donne le miracle à partir de Jésus-Christ miracle ya na nzoto amutu yango bato ponto baza na ba colline na bango ba yiki na Kinshasa bazonga na ba colline na bango ba pasteur ba na Kinshasa ba keyi na ponto ba trouble bato ponto ba yambi bango mpepe wana ba kanse ke ba memi Christ ba konto comme ça ba makiona ba konto ba délivrance à lukuta ba miracle à lukuta nde ba komi ko ba témoignage mteo témoigner l'église na yeke o abika nous tout est affiné qui est mbongo na sima témoignage mutwana alimwa c'est pas ça. Comment vous témoigner l'église na yo ke non ngai na za musicien intel boye na beta na l'église te na musicien orchestre boye mais na tiki na komi na nga ko sambe la to moni pe ayembi na église na ye to moni pe abeti mbunda na l'église wana to moni musicien mais to ka sango musicien alongwa na ye sur église azongene ka makama musique voilà musicien wana avec l'église nani papa journaliste bolanda la télévision hein
nyonso eza ya koloba te oyebi bien oyebi musicien ngo bien ti lelo akontinue na ye kaka koservir diable sikoyo tosali mutu soki alongwe na Egypte abimi na Egypte akozonga su na Egypte te boso amoni sika ke simbi nango te te akuti aventure na kati tala oyebi mutu azoservir ya diable soki akutani na pasteur opo azoservir diable alobaka toza même famille akosa vaut mieux kutu ofana na ndoki oyebi ke aza ndoki ke ofana na mutu aza ndoki ya hypocrisie aboma papa journaliste vaut mieux kutu ofana na mwasi alobaka ke ofana na mutu ya mwasi alobaka tafanaka meme boye silence lokola cimetière fo keba oyo azokanisa kati na oyebi te bato balingi vérité te papa journaliste yango moi ke badelivrance oyo ezosamba na Kinshasa ya lelo bakei na poto na bakoli na bango bato baye na bakoli na poto bambrie bato ya poto bazongi na Kinshasa boye bapesi ata solution moko te na poto o cancer wana mama na lelo cancer na ezonga papa na sida wana ezonga wote basimbaka banimero ya kolimisa maladi pendant quelques jours soki 3 jours apamba po 4 jours maladi ezongi so wana sikoyo guérison awapi bongo eza na bandeko mosusu bango aza na mbeto hôpital mais azwi photo ya kingani atie yango wana lobiko na ye te photo ebikisaka te photo homme de Dieu ebikiso ndenge nini mutu apesaka guérison c'est Jésus-Christ Jésus-Christ alobi nini naza na nsima maloba baserviteur na nga mpona accomplir abika na nsima photo ya serviteur na place nini na bible babika ezwa photo mosali na nzambe tia na obika pesanga vexé wana bango bapesanga vexé wana papa journaliste basala bongo eza idolâtrie idolâtrie omoni le problème eza ni journaliste bato balingi nzambo amonanaka te bato balingi nzambo aza visible yango moni ke na kote ya bakongo kuna banzambe baza ebele bima na banani oyo bachinois balingaka mingi nzambe na bango buda ekeko wana ta baomona ye baogumama boye wasala boye voilà ke nzambe buda wana eloko te ana misu te amonaka te ana monoko aliaka te ana nzoto me abusaka te ce sont des bébés ke baprophète abal bango wana papa journaliste le problème ezali papa journaliste ndenge oyebi Jésus Christ boye eza déjà récite ya vie na yo ogagna paradis sans problème bato ebele lokola yo papa journaliste bagene lokola yo babungisi mémoire na bango baza na kati ya poto moko impossible ya kosakana te. Merci beaucoup na bandeko nyonso azolika toujours to continuer avec mon prophète Israël Mbambu prophète Israël Mbambu eza na bandeko mosusu lelo amitungisa mi makasi par rapport ya mosala na ye par rapport ya libala na ye na yebite ake apesaka sujet na ye pa ya prophète Simon Kingani apetaka prophète ne apetaka sujet pa ya mama Moko Kingani pa pasteur Moko Kingani alobi na ye ti lelo azui yango solution te eloko ni espoir ni okoki kopesa ndeko wana espoir ezali parce que libala muta établi loi mariage eza nzambe parce que monsieur bele na uté koloba diable azo détruit batu posa libala alingi te batu baza na kati ya libala journaliste soki moi samoli bitumba na kati ya libala il faut balandela na ba prière à distance Fox Esther na palais royal eza Mardoché sans Mardoché Esther azate na palais royal parce que Esther ayebaki que Fox na ye souk eza Mardoché souk si ya mutu na kati ya libala eza Jésus-Christ aza le troisième corne yenda sa troisième singa soki akoti na kati ya ndako wana na kati ya chambre wana singa na moye katana ezate le problème ezali kati ya bato bao baye mariage pour nani akuta na mobali mso na problème spirituel mobali mso magicien mobali mso occultiste mobali mso aza sorcier mobali pa kokuta na mwasi aza sirène mwasi na kindoki mwasi problème de sikoyo le problème c'est dit ba prophétie mpe msusu ezopanzaka couple et bibo kabwana kaka botika nzoka nzambe apesaka atraitaka malade apesi yango solution bango bape traitaka maladi te le problème eza kati na bango baopanza ndei mais soki mutu ana problème wana elo na koyebisi ya liboso andimela Christ comme Seigneur et Sauveur azwa libala na ye apresente yango liboso ya nani ya nzambe et ntango apresente yango tokenda futa bato na parquet anofunda dossier na ye na kati ya paradis na lola epa nzambe lelo azwa dossier wana papa journaliste nzambe aosalaka physiquement pas asalaka spirituellement au moins la solution epesama kati ya bato. Merci beaucoup ndeko yo mutu oza na problème na yo oza na makambo wana nyonso référence yango na bapesi yo abito kende musika te epa ekaka ya Jésus-Christ Nazareth prophète eza na bandeko mosusu ba continuer komitungisama aza na mwana yemo mutu esalaka te amema ye epa ya prophète moko prophète wana lia bango mbongo eloko nyo ekoloba na mama wana le problème ezali que jamais okozwa mutuka
on me mangue pas terre à bongisa papa journaliste so je mutu comme même pas terre à ce que ça mutu kana mais à mon papa à mon pasteur wana apesa mutu moko apesa kanini litato l'église na zalaki liboma abongaki yango pe apeki comme na lobi no boye tailleur ce qu'on me mutuka abongisa te ye amona pasteur wana apesa ki litato le monsieur ezama kiona e makamba lukuta ba pesi mo na Congo crise eza trop ba opesa $500 ba bise ko sana ko zaki liboma akosa pa bande panza ba kito mona ngo nzoka za liboma te eza normal ya moni bato bongo ba koma maboma ya solo po ça ba koma maboma ya solo ba bixi bango après ba otika misala wana ba biloko wana ba makiona ezala ka papa journaliste au moins bato ba te ndeko la biso ya théâtre wa pululu hein soko landi théâtre pululu wana po akufa déjà amna ifanda na kimia au senti peke azaki zengi ya solo mais nzoka ana kizenga solo te asala wana ki théâtre na niveau de atambola kana normal après na bana na ya tape na mosne les problèmes ezali que makambo wana ya kipululu ekoti na makambo ya église ba pasteur ebele ba luka bato bazanga mbongo ba pesa bango mbongo ba ko saba témoignage ya lukuta moko uta la musebembe boy na Afrique d'ici là tanga la musebembe kutela ke chaîne nzo elaki na webe ebembete ba ko pesa même ba tonga anesthésie ya 30 minutes ya 1h30 ba calculer poto comme en église ti qu'il te si là ti pasteur bana ba action moto fire wana et ça ba 45 minutes tongo fait ça 45 minutes dans temps na 45 minutes la muge bembe la muge nzo lukuta nzo ba pasteur ba bossa ke Christ comme na ela Saramé Bibim. Babeni Jésus-Christ, la résurrection et la vie. C'est ça. Est-ce que nous avons Bembango? C'est Jésus qui nous avons saillé. Est-ce que nous avons l'église? Non, non. Non, c'est Christ qui nous avons saillé. Ceux qui ont la mouquite, c'est pas la et ceux qui ont la mouquite, c'est la mouquite, c'est la mouquite. Tout le basiko bon basta lango po banda full voilà na basta lango po banda full on ba bendi bango wana bazu bango ba mbongo mais solution apesi bango te ba mame bele ba regretter bazana ba chelete na bango ba kosela ngo ezanguma bazana ba mpango na bango ba deuxième bureau quatrième bureau bio te eza mino avec kozwango te ya to tumba yango nzambe to za mama na kenda kota permanent ile la koma mobola po kosa soki au côté à deuxième bio troisième bio mi tout kabilo onyo soana mais comment va ensemble la ngote ba zwa mbongo ba pesa ba na commerce ba na activité mais aujourd'hui de sur tika mobile prophète elo moko ngai na monaki mama komelenga message soki lelo ngana komo sambela epai na yo église na yo bande konanga bazasu bande konanga ite te baza bande konote ba bande kona yo mais to monaki na église mo na église musu eza bongo te les problèmes za nini soki o sambela l'église moko bandeko no ba bandeko na yo ba pasteur pe belé soki mundimi na bango ana mbongo to mundimi église ana mbongo apambwama a soutenir l'église musu pasteur wana zo tumbu non ya soutenir kombo Christ ya za mundimi ya pasteur te aza mundimi ya Christ brebis to baka misala nini ya nzambe comment misala eza yemo nzambe comment on t'a soutenir œuvre de Dieu yo ko tumbuka ya na misala fidèle ba yo ka très bien boza botika ba fanatisme ya Rolanda ba pasteur ya Rolanda ba prophète ya Rolanda intel au monde ngende grand aza grand te muto aza grand c'est Christ lui-même tozo prophétiser en partie au même onction elle opose un miracle ça dans la vie ba c'est la puissance du Saint-Esprit au moins le Saint-Esprit papa journaliste Saint-Esprit ba yo ke la kaité Saint-Esprit ayaka yemoko tant akoya ako établir connaissance ya sikakat na yo c'est ça lelo comme même to comme komona lelo papa journaliste ba miracle eza important na vie ya vie christianisme parce que Jésus-Christ lui-même il a fait aussi des miracles Jésus-Christ lui-même est capable ya ko ça ba démonstration puissance dans pour la famille dans nos chrétiens ba croire na Jésus-Christ que aza le Seigneur de Seigneur. Merci beaucoup prophète le mot et il ngai souma rapide si je mo nini moko question moko yelingai na lingina tuna ndenge bandeko mususu asalisi manifestation neti pasteur prophète yaka ozobikamwa okobika bakotelema eza ye otonzambe mutasala bon eza nzambe mutasalaka po atelemisa bato abikisa bato parce que Saint-Esprit azala mutu wana aosala ke miracle accompagné mais mutu aza na Saint-Esprit te atoye aosala démonstration mo lukuta na miso bato ayena bato lukuta pese ba déjà mbonga préparer déjà terrain au chef de l'état va comme à la place commune Bobenge atinda d'abord mutu na yemo ba éclairer na ya tali terrain na kitia ofana ba kamino sa pa bisi na akita ndaye ba pasteur musu ba komande ni wana ba pesi batumbo mbongo déjà ba koya ko pesa ba témoignage lukuta na campagne wana
tant ba pesa témoignage à lukuta ba palanga ni ba kei pe ba pasteur wa bunda na ba frère wana mi na ba bureau na bango on va faire un bide so pesinga mbone to kana ite na oganga ke ezanga lukuta pe ba frère wana ba mo la pasteur ba mwesere frère bongo atote ya bongo la moto mo bongama ezate. Merci beaucoup na bandeko na lengina loba eloko moko eza tellement très important nga moko be pense moko ici na mona yango to vanda kaka boy prophète eza na mama moko yela biso to vanda na bandeko le ça dimanche on zayo ko lobeza li bosolo to vanda na ba masa to vandi kaka mama moko yeli biso lobi na biso bana to na bezana solo na bino biso mama aloba mama na lobi apavani ko loba na biso ni tous en émission elekaka na TV toto joie ba numéro na bino to kotinda bino ba crédit to tikila bino pe na mbongo mais bozana l'air bo lobenga biso nyos o pasteur andoloba yundi mbaka na yebite na bandeko mingi oyo ba pasteur basala makambo yo bino bandeko boza libanda na bandeko toza awa to leka to baka koyeba vrai prophète vrai pasteur na habitude na ye boyi ko mona mutu muso asali miracle wana asali yango me bakoyela ye moto normal boy akoki ko sala yango te yo ndeko za libanda opesi ye kana yo omona ki ndeko moko ya kunya ngana kina cancer ya sakina likambu boy ya biki tant que yo ye o teko ndima na yo o sali ba retraite makamutu tant que ya sana banzela mabe yo pe mo za guérison e ko sala te ngai mo pe na mona yango me église na kotanga kombo na ngoti sana bandeko moko asala ka ba je oyo utu ko loba wana voilà ba zui bango na nini baye ko sala biloko wana nyonso ngambo sina mona yango batu babunda babundi na kote na ndeko wana mwasi na bengi ye ngai mama yaka boye habite papa wana za copie nanga oyo na sala ka mais na kenaka na église moko ya pasteur mobo to yebani ezaka na ville Kinshasa na kenaka kuta ndeko wana mwasi ndeko wana ata na infirme na lisu ndeko wana mwasi batalaka na moko ya PD soki ndeko yo sala ka bongo botika mais na molia to mona papa mokolo akufa misu par rapport yango. Merci beaucoup to continuer eza biloko wuti pe na ba pays anglophone mususu banglophone pe ba makasta biloko to lobe zaka te Kinshasa c'est ça pas Kinshasa te dans l'Afrique mobile non na ba pays africain eza banglophone pe ba sala biloko le problème ezali nini tangu yo bengi batuke yata bakoka bakotelema baveugle bakomona olakisi batuke aveugle wana monaki koka so bakoka original baye baveugle original baye so akokima baveugle original wana na bakoka original akoluka batu na makiona bato pese ba ndambo ngana be ya mo bato bongo tambe bize zonga turo nzamba corriger ba pasteur yo mona journaliste bo msara bo sabo tamo na église ba pasteur be ba maboma ebele ba kufa na cher ebele bako kufa na ba yembi yo alukuta yo ba yembi ba banzemu na bango mo ba kote ba crime ba démon na kati ba crime na bango ba démon ba yembi wana pe ba kufa so ba se repentité kanga makamna bisa ba kufa na biso ke eza moi difficile ba si ça 5 ans ya mandat ya président Azas Siko na minute le président Félix mais batuana ba kufa va mandat ya président koma na sukata omoni na so journaliste Congo nzamba zo balaye batna kumbu nzamba longola batama be pona ni Congo ya délivrance parce que na Congo ba pasteur a lukuta ba komi belé ba prophète a lukuta belé on mutu asa kola liboso na télévision afu ndo misu on a meli diamba comment prophète afu ndo misu bon toka meini on diamba ko on diamba la diamba vale kala china cher ameli donc comme na njutu bon ajo mutu mongo azo botole boye pe bino ba benga nzoka alo ba makamba luku ya lukuta wana kaction te ba mutu ala ni boma de na koka pende solo ye pende bonde pona ya telemi non c'est faux papa journaliste apesa ki mbongo na kaction apesa te témoignage. Merci beaucoup na bandeko oyo si bakoyi na bakawana bato bakoyi na bakawana na bisi bango ba bando lobaka bando dévoiler bango parce que bilo ba sala wana ezake ba benda masi ya bato baya pe bato ko bazaka teti ba msusu le wana Kinshasa baganga kati wai bango yamwe ba ba chance akuta ba chef de l'état mais ba chef de l'état na ba erreur ba chef de l'état ba na problème te le problème ba pour sa orientation divine mais ba pasteur ba yamba ba ngwana kati ba bureau na ba poste ba chef de l'état pour na nini mbongo pe ba lingi ba pasteur msusu ba yate pasteur aboma muninga ni pasteur point oh kasi religion par ba pasteur religieux ba boma ba pasteur ba charismatique
pour hier avec l'évangile les a discours na ko chama bonza mais le pasteur ba charismatique ça va démonstration de la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ lève-toi et marche. Ne pierre, ba charismatique, abi je ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Maman mutatemi atamboli. Yamo na kati ya badiembi, na kati ba pasteur. Yamo te badiembi ya lelo ba ko makaba so ba ko ba pasteur. So tout ni ba yo ko ma pasteur ndenge. Ba msu lelo ba ko ba pasteur ba yembi be ba sa l'église. Et comment mo yembi sa l'église? Abandi église ndenge nini? Abenga maji. Abenga ma ndenge nini? Abenga ma ndenge. Ya benga ma ndenge. Ya za na terre ya ki pasteur. Il y a dans la terre, il y a un pasteur, il y a un berger. Il y a ça derrière le cosso. Sans abetama qui on a à koyembate. Sans apé sambon on a oh bani cacha ba yembe za combien? Ba senga ba 600. Ba senga ba $1000. Hein? Caché ka pa koyemba 3 chansons, a senga mbongo. Et le point même ya basi koya ko beni ba na nsambe. A senga mbongo soka yeta koyembate. Pe soki opese mbongo na ndenge boka na ite, afungolo mbuma misu. Avec ceux qui m'ont paga, merci beaucoup, prophète. Comme que na souka na bandeko oyo batana ba problème, ba difficulté, maladie, batana mo makambo belé, ba pesa ba confiance na bango epa ya batu kingani esimbili bango te. Eloko nini oyo ko yolo akisa bango po lelo bazwa lobi. Bato baza posa ba vrai miracle, c'est facile. Vrai miracle ezaka kombo Jésus-Christ. Pasteur baza sa ba vrai miracle boye bae. Bo mona eke tant mutabiki a prononcer comment au moins dans esprit ma bimi santé a muté changer et ta mutu ndenga zalagi par rapport na ndenga commis il y a un grand changement on comprend que ça c'est vrai miracle ba pasteur ba ça miracle so na prophète ba ça miracle so bazali si bo bazamuke ozo ba muke so ba to ba simi magie ba prophète ba simi magie ba pasteur simi magie ba tande belé ba posa ba na se ya magie wana ba oso ba mbongo na sa domination pe na sa envoûtement yo mote ba to poto ba comprendre makambo kolega ba Kinshasa na poto ba to bele ba comprendre ba bi ana ba pasteur ote to monaki ba to ko misaliste ba pasteur ya ba escroc ba to ko sa bana na poto ba misaki ba liste na poto ezali na ba pasteur oyo ya nzambe pe baza muke bazali basambela rasolo bazali na porte za ba pasteur be pe ba na loinge na porte za ba na nzambe musu baza ba chrétien porte za na ba chrétien za pe na ba païen et pe na ba occultiste ka porte moko wana et sangisi ba chrétien ba païen ba occultiste na ba chor na ba ndoki ba pumbwaka et ba komi musu na porte kindoki Afrique Kinshasa za na na kuna ba mindele ba pumbwaka na butu mutapesa ba kindoki nani noir apesa ba ngindo c'est ça ezali na porte wana ezali ma wa mindela za ndoki. Vous comprenez? Les pommes sont 4 na bango faut batanga ka Bible. Bible dit que miracle est gratuit. Peu ba miracle monsieur on foutre la mbongo. Ou avobi ka pesa na mbongo. Te mangote miracle est gratuit. Bible dit que bon ma parole de Dieu, bon sengelo roté. Bon tika mutemo azala toucher. Soki mutemo ka simbami a sala koleka oyo pesengi. Ne va pasteur ba sacrifice, il y a pas un problème. C'est ça. Et sacrifice c'est un problème. Non, c'est un sacrifice, mais ça bon de l'ensemble. Mais tant qu'on a un résultat à ça du sacrifice, à tout sacrifice, un résultat à témoigner, c'est fini. Mais ma maman va la prendre à Kobota, ba luka bana, ba la genza me taper saraban. Mais bana mususu ba que le joie na mabumu na bango eza ba démon. Même na ba koko. Ba choba nzete, il faut tout la maman na yo avo bon de bota. Oza na problème à Kobota, oza un résultat Kobota wapi. Faut tout bana ne ba uta na nzela nzete malemba makasa malemba misisa malemba azwa ba nzete nde mama ba mela pirija nde mama akoma obota bana bongo ya mo ba bonga te ya mo ba mabale ya ba te ya mo misale ya te pa ba uta na suksi ya mabe ya nzete mama ana azwa mwana ne akuta na sirene awana tatu wata na mami wata ebele bazana bakuta na ba esprit azwi ba zemi moko ya mabe batumsu ba pasteur mso achoma bo acho caché ya maulili ya mwana alisa bana na nzambe pasteur nyoso toucher mutu na ote papa journaliste au moins pour moi délivrance il y a fond et vrai et très capital dans monde batebele bana posa ya délivrance bazo ba te délivrance sur les awapi comment délivrance musu bo betaka fanfare mutabik les ça relation dans nini la fanfare non papa journaliste comme moi Jésus n'aime te bengana ba démon. Comment Jésus-Christ n'aime te payer sa solution? Bible dit, à mon nom, vous chasserez quoi? Les démons.
orientation est un problème. Jésus a dit ma belé. À 5 nations, il y a Tchem dans l'is. À boire qui s'est dit que boire comme un réservoir de silo. Tant à boire magie, mi se fout ma baille. Le problème c'est l'orientation, il y a un zambe et banaki, oh zambe. Mais orientation peut y a makamamulili et banaka. Combien de personnes appellent si banganga pour Valère? Combien de personnes appellent si la magicien Valère? Pour l'esprit de la magie, on croit que magie n'est pas la solution. Non, il y a des personnes la Bible est malade. H abelaka. Malade, Ezekiel peut abelaka. H na malade derrière makolo, à quel koluka, ba traditionnel oyo, ba minganga oyo. Tant que luki bango pas la guérison, a malade yango abiga été bomakiye. Mais Ezekiel tant absorber la aluki le nyanza, yanza. Tant que on est nzamba bien nzamba, souviens-toi de moi. Tant que nzamba kanisi ba bien Ezekiel, nzamba tini prophète abissié, le belé a kufati a vivre. Baksere 15 ans, 16 ans. Nzamba baksere papa Jonathan nengo zawana, lokolo ebi connaissance oya Jésus-Christ. Et le souvent prophète Mokoboye a soit bien à Côte d'Ivoire, a bengama yende Jésus-Christ. A bengama yende a envoyé, c'est pas croire na yete, ba kota lo la té, ta prophète wa, muta kota wesa kota la toilette, ta prophète. Ya za Jésus-Christ ndenge. Comment le ba tu ba komo bima ba nzambe? Yo za nzambe. C'est l'église moi benga papa nzambe. Le problème mes amis papa, nzambe za un seul, il y a pas plusieurs dieux, il y a un seul Dieu. Pour faire la mission à croix, c'est Jésus-Christ. Le prophète a marqué wana. L'église a konzi basakuna. Il y a comme ça rabat. Ba konzi konzi ba soutenir bango. Non, c'est pas ça. Le prophète a marqué wana à Jésus-Christ. C'est un prophète de malheur. Comment ni comme ça a beaucoup famille kolezoya. Azokufa. Pesi na pesi ba profession a okufa. Tant akufa ba le lanzambe na bango akufa. Merci beaucoup. Tout le monde est professeur. Et tout le président de l'Afrique a Kufa. Tout le monde est président de Ouganda, Rwanda, Mboka ni a pays d'Afrique a Kufa. Qu'est-ce que tu as été le président Montaigne a le président? Le président Balanukendi. Il m'a dit que Mboka est le président, tu étais le président Bagoza. Merci. Tu comprends? Même il faut qu'on ait prophétie bien. Même en France, tu as pays Europe tout. Partout à pays où on a frappé. Pour l'année, papa journaliste, tant auto commis et comité sco yanani, il y a Nzambe. Parce que Nzambe n'a pas sco. Na président Oyo, Babakazara mabe makasi boy. Na mona makambo mabe zo ya liboso na ye. Parce que tant Oyo koki Nzambe a nisco amimon sa physiquement. Alaksa bango ke aga Nzambe spiritualité ka te. Ape Nzambe physique. Pour ba savoir Nzambe a spiritualité physiquement za te. Ba prophète, ba pasteur, ba apôtre, ba o ba sala ya Nzambe te ya solo. Ba kokoma ba aveugle ba misusu ba obela maboma ba misusu ba okufa ba o ba suko se repenti ba ba nyimba bongo la motema tango ba se repenti ba bongo la motema ba ndimela Christ comme Seigneur et Sauveur ba fidèle pour que na kosa miracle la lukuta ba kota mabele ba okufa parce que ceux qui ont okufa te ba se repenti parce que na temps otozali mboka na biso a Congo ba congolais tout bisera sur bozali ba kita Kinshasa au moins Congo Kinshasa. Mais est partout il a biso à Congo. Ba allez belé, ba étranger ba koya belé ba congolais ba hotel bana ba oya. Merci beaucoup to komina suka prophète au pesa mot de la fin prière p numéro de téléphone na bande ko nyonso oyo ba leki na kolanda biso par rapport ya émission leki na kosala moko. Merci beaucoup mo ba pesa maloba nga suka ninga bakselo ko mo très capital. Ba zolo ba na biso bato bazali na ba malade babandai koya na ba malade ko pesa bango na veni au Pierre abandai ko fanda mais fils que son Pierre azoleka ombre na ye ebikisa ba malade na ngina ba ke mouchoir pe ya Paul ebikisaki ba malade na ngina ba ndengi mouchoir eza na décence mouchoir musuze wuti na nganga mouchoir musuze pe ekoza elamba mosena nzambe na ote ya bona ote ya bino elamba mosena nzambe ko porter guérison mais utilisation ce qu'on est besoin utiliser yango na ndenge ya mabe utilisation des problèmes yango ya place problème ezali de deux miracle ya solo exala kande konanga place aux ali faut croire que na miracle
sans miracle, qu'on vivre au souffle de vie est un miracle. Qu'on bon la motema est un miracle. Qu'on bika est un miracle. Qu'on la muka est un miracle. Nemo zawana on vivra miracle tous les jours na vie na yo. Mais le miracle monsieur tu on pourcent d'être mutaza maladie à kunki limoi avec la moni paralytique à tamoni muta stérile à boti muta malade à cancer diabète sidatique maladie oh ya combo tu vas pour ça combo on te tanga ngote muta bika na ngopé. Mais le problème c'est que s'il y a des faux miracles, il y a aussi des vrais miracles. Et malobalanga est ça que mutu nyonso ata la Christ o aza na croate mais ata la Christ o afani na kit nebiso to fani oyo aza présent. Bible lobi na Psaume 121 o azo kengela Israël eza yonanga. Bible lobi ala katepe animba kate. Amen. C'est lui qui est le véritable Dieu. Soki na mbonga Israël kuna ba croire na Jésus-Christ ba bi était ba bi comme prophète biso to bi Christ comme le véritable Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 18 à 19 et à 20. Otengango esungayo parce que c'est lui qui est le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins, il y a un seul chemin. Jésus a dit je suis le chemin, la vérité et la vie. N'ayez pas ça pasteur et la prophète. Nous sommes utiliser ba biloko exemple. Ba comme ça biloko ba pouyer na ba mafuta, ba jus ba maï, ba pétrole, ba kobimisa magorodo, miseregete, ba biloko wana ezanango important té. Et le plus important c'est le nom de Jésus-Christ. C'est ça. Au cause de la mafuta, sur la mafuta na Christ à côté et gobi kapeti. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. À part Rwanda, mais il y a une poser une question papa journaliste. Il y a répondre à une question est-ce que prière à langue batangi sarango, ngana bise té batangi sarango. Si vous avez une émission, tu peux faire éclaircissement. Le fait que prière à langue, tu reposa karama sendariaba sokoro bushintariaba. Mandariaba koro posaka yaba karama senderebish. Ce n'est pas que aux otangango, non. Batanga c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est une mission pour l'éclaircir batou. Oh batou comment peut se la ngoma cour. Oh cour té. Même batou théâtre, basala théâtre, baptiste na biso to senga bino. Bo ça sur bavantité oh sona muto cha. Oh bashika, oh péché contre le Saint-Esprit. On a pardonné tes affaires pamba. Tika avanti, oh ça avanti. O de lo te ko meri diamba o meri bank o bate o bina o yesu te na ko senga na na komba yesu ko sa su biloko na te mais ndeko do tang sa ba prière ya langue tika o sa biloko na eza biloko mo ya lokuta prière ya langue ba tang sa te le vrai enseignant c'est le Saint-Esprit bible ya mai Saint-Esprit ba poser ba maboko à partir baptême mai à baptême du Saint-Esprit et salamak on va baptiser na maïté mais na sima baptême ana ozui to ça la mission to lo comme belé mais on comprendre que non c'est ça nous sommes posé la question papa est-ce que nous tu peux voir Yesu à distance oui c'est possible voir Mbappé Jésus en distance mais il a bon de la pona batinyo so o balandi biso parce que ndemo ba ina ngabida papa yo prière no mino bon de aga mukuso mo no kati mais jour on a cette mission bon de temps la ibo inde bien ngabe prière mukuso na mula iza te nyo zali kamba foi so za foi zamba bikisa amen merci beaucoup mais il a bon de Père céleste au nom puissant de Jésus-Christ. Na prière pour la bataille sur Bazola ndanga pour sa miracle. Nous avons invité Jésus-Christ d'abord. Christ, écoute-moi. Je suis ton serviteur. Ouvre le ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père. Père. Na sengi na yo mtozana malade. Yes. Et un problème de stérilité. Guérison okota. Et un problème paralytique. Aux hôtels, aux tambola, au nom puissant de Jésus-Christ. On a un problème sidatique. Tika na kilala sukwama na komo na Yesu. Cancer na nzoto na yo, tiko bika na komo na Yesu. On a un problème ya tuberculose, asthme, hémorroïde, faiblesse sexuelle, reçoit la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Christ a libéré parole. Biberobi. Osana sima maloba ba serviteur no pour accomplir yango. Oh Jesus. Ezana mabala o complication koti, incompréhension totale. Père n'a déclaré miracle et quand on mabala wana. Na zakolo baloko prophète Zambela Israël à partir de là bâtiment sur la prison satanique, prison sorcellerie. Bima au nom puissant de Jésus-Christ.
ba prophète machi ba se repartir ba prophète ba konti ba kamuli ba détruire ba vida ba pasteur ba porte zambela Israël que l'ange de l'Éternel a abimé qui punda balam abimé maintenant ba prophète wana aïe c'est bon stop ba se repartir quelque chose de musicien na déclarer que la nation de Afrique dans le pays à pays de Afrique tous les noirs que je déclare je prophétise que l'onction, que la puissance de Dieu est à l'école de Bango. Au nom puissant de Jésus, va la protéger par le nom de Jésus. Je prie aussi dans le pays Europe. Dieu, on a l'ensemble dans la correcte. Le Dieu, moi je parle, avec image, à quelle mission l'image naïe. Dans le pays, que va pays non c'est à la béni. Que protection dans l'école de Bango, au nom de Jésus. Pas moi la journaliste a déplacé, elle s'est en habitué émission, tika zala béni. Peuple salaninga, zala béni au nom de Jésus. Je proclame la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ. Tolobi, amen. L'émission veut faire malade nayo, autant la kino, malade nayo, abiki. Numéro d'émission à contact ezali, plus 243, 90, 77, 87, 672. Plus 243, 90, 77, 87, 672, plus 243, 82, 60, 64, 863, plus 243, 90, 77, 87, 672, wana so benga ozunga direct, ce papa journaliste a rondima pe, a combien de numéro wana, na se, ya contact à prophète, et que vous appelez madame, Kolo Apambola Bino. Merci beaucoup na bande koino so bouti kolanda émission na pesi bino mbote na pesi bino merci na temps na bino obeki na ko disposer par rapport ya kolanda émission na biso. Merci beaucoup na pesi mbote na papa Osé Amani na bosanité mama GH na bosanité mauvais Didé manager na Paris na bosanité Regen Pamunda ya roi de l'homme vrai na pesi mbote sikozali héritier Ikele 5 sur 5 vrai na bosanité Gibikuki motema ya Lisette Mafweni mama na Shilo Gibikuki motema ya Lisette Mafweni mama na Shilo na pesi mbote sikozali na bosanité famille Bikuki nyonso na pesi bino mbote eska bozali Benjamin Bikuki Wivini Bikuki Peko Bikuki na pesi bino mbote esika boleki na kozoma na bosanité mo papa d'alliance motema ya mama Elisa na Paris na pesi bino mbote esika bozali Charlene Nzazi na pesi mbote esika bozali na bosanité Nana Lukombo na pesi mbote esika bozali mère double na pesi mbote na Paris na bosanité Diekoleka motema ya Elena Tanda na pesi mbote na bosanité mon fils Ezekiel Moko na pesi mbote esika ozali na Luanda na pesi pe mbote esika ozali na bosanité Rolete Ngindu na pesi mbote esika oleki na kozoma na bosanité moko coordonnateur Ekibumba na bosanité garçon Bilima na bosanité Seruti Luzizila na pesi mbote esika ozali na bosanité Gloria Mabidi motema ya Sami ya Tembo 4 étoiles na Paris. Merci beaucoup tokutani mbalasima bye.